Accident oyo ezalaki filmé na caméra de surveillance ya bâtiment moko pene pe vidéo oyo ezalaki tout ya ba réseaux sociaux esika wapi bokoki komona moko ya ba agent ya SNEL Fede Intuku la quarantaine oyo azalaki chef de maintenance ya SNEL le 24 mai alors que azalaki kosala musala na ye na cabine électrique moko na commune ya Gombe pene ya 3 autres agents ingénieur Fede azalaki violemment touché na explosion moko certainement court-circuit oyo ezikisaki makasi. Évacué na centre hospitalier Nganda pona ba soins. Fede Intuku azongisaki molimo samedi 3 mai eleki selon ma information et komaki na rédaction na biso. Après triste nouvelle oyo ba réaction et koyaki ebele incriminant Société nationale d'électricité pour na cause et absence totale ya ba mesure ya prévention na ba type ya accident oyo. Pas de gants, pas de chaussures appropriées, voire même tenue ya malunga. Tika ete molimo na ye epema na kimia. Kasi dossier oyo ezali à suivre.